Peuple Uni TV Masolo Yassika. Peuple Uni TV en marche. Un peuple uni est une force invincible contre toute adversité extérieure. Par contre, s'il est divisé, il devient une proie facile pour moindre des hostilités. Mituna ya Diaspora. Émission réalisée par l'ingénieur Steve. Tokoyambela bino ba analyste, ba médecin, ba avocat, ba politicien, ba artiste, pe bandeko nyonso oyo bazali na ba information ya kopesa avec duplex vidéo ya qualité. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. L'humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité. Mituna ya Diaspora. Notre studio met à votre disposition les services audiovisuels de qualité pour notre mariage nabino, anniversaire, clip vidéo, conférence, kit de prière, photo professionnelle, les cours de musique, les cours de la guitare, de piano, la prise de son assistée par ordinateur et les montages vidéo, les effets spéciaux. Peuple Uni TV, solution ya Diaspora. Mituna ya Diaspora. Va inviter Tokozwa partout dans le monde entier. Place aux Ali na posa oleka na Peuple Uni TV. Aux Ali na information ya kopesa. Contactez Peuple Uni TV. Peuple Uni TV, pas question de se déplacer. Vous avez besoin d'une chaîne YouTube professionnelle. Contactez Peuple Uni TV. Nous offrons un studio d'enregistrement professionnel de qualité supérieure avec des musiciens professionnels pour vos arrangements, vos albums, vos projets. Peuple Uni TV, number one. Peuple Uni TV avec ses partenaires. Location des salles de fête, service traiteur de qualité. Habillement Pekoutir et Simba Mibongo na maison Jolaz Mode. Peuple Uni TV, solution ya Diaspora. Peuple Uni TV, unité de la nation. Chaîne monnaie, voya banamboka. Eye kosangisa kasi eye kokabola te. Olanda yango na bokebi nyonso. Na bomoko elongo na nzambe elongo ezali. Elongo na nzambe elongo ezali ndenge mama na biso Prudence ayembi. Merci beaucoup bino nyonso bozolanda Peuple Uni nde to prometaki bino lelo nde lelo. Donc makambo ebandi sans plus tarder. Toza na ba invité na biso nde tolobaki ngai na kozala wana juste pour la réalisation. Na kotikela bino maloba sule omboka yo po bana ya mboka ba comprendre tous les cas. Mbote mingi na bino nyonso bandeko balandi émission na biso ezali bongo na kombo ya Mituna ya ba diaspora ekambami bongo na mwana mboka Sule Bangala. Ezali koleka bongo na chaîne na biso YouTube ya télévision Peuple Uni TV. Nakanisi numéro ya contact na biso ezali wana 0033 758 68 0037. Ma coordonnée biso tu ezali wana. Réalisation ekambami bongo na ingénieur Steve Madongwene. Na lelo na etando na biso ya Ike tozali koyamba bongo mwana mboka professeur Yombi Asir azali mutu ya kopresenter minité bino basotu boyebiye bolandaka ye. Na yango lelo Peuple Uni TV ebuki mwana mboka professeur Yombi to solola na ye mwa mituna mike o tokozala na yango na biso na bino to meka ko développer yango. Lelo na émission na biso thème na yango ezali mingi pena ke ba congolais ba imboka ba kabwani. Oui, ya solo vraiment toza ya kokabwana. Ntabungi yango te. Sikoyo to mituna vraiment nini esengeli ona to meka bongo kozonga moko ndenge tozalaki. Pamba te oyo ezali kosangisa biso eleki oyo ezali kokabola biso. Na yango na bokuse tokokende mingi te to yamba bongo mwana mboka professeur Yombi azali bongo molakisi monene ya université na mboka Corée bino bosantu na kanisi boyebiye alobaka pe akokontinue koloba akotikaka koloba te ti mokolo Kongo ekosikolama wana nde vraiment na kanisi akotika nde koloba tozali koyamba bongo mwana mboka professeur Yombi mbote mboka yokuna. Oui, Mbote, mon cher ami Suleiman,
et mbote na équipe technique na bino nyonso. Merci pour na kozwaka na plateau na bino. Merci mingi professeur Yombi. Na beaucoup c'est vraiment tozali kokendelo na lombango na thème ya émission na biso. Nakanisi ozali bongo mwana mboka, ozali bongo congolais, bien kozali bongo libanda. Mais lelo yo actualité moko ezali pena ala yeni kilimo bimba solo ya coronavirus. Na beaucoup c'est pena, na beaucoup c'est kaka. Tous on kaka à la folie. Puisque y a un même qui à l'actualité, tout le côté na lomba mpenda. Professeur Yombi, bisika yo vandi o ozali ko kambana ba institution ya munene o ezali na kati ya mokili. Yebani mingi na bamboka ebele, oza komona na bamboka ebele ya milele ya bali yozo mona. Par rapport ya coronavirus ndenge ezali ko kendela, est-ce que na mboka na biso vraiment Congo ndenge ozali kotalela vraiment, est-ce que tozali vraiment na bobangi yango ezala gouvernement ezala population, est-ce que bazali à la hauteur comment ya kobanga coronavirus wana? Allô professeur Malobombo Kayo. Oui, je pense que au Katani Mouké, mais j'ai compris depuis la question nayo, ezali que na commenté sur actualité oyo ya coronavirus. Otuni soki mboka na biso bakonzi na population bazali na kobanga ya coronavirus. Bon, nakoki ko répondre yo d'abord que ça dépend de l'éducation, ça dépend de la culture yabato. Coronavirus ezali virus o ebandi na Chine. Natango ebandi na Chine à partir du mois de décembre parce que selon les informations que nous avons, coronavirus ebandaki bien avant mois de décembre na Chine. Mais vous savez avec les Chinois, bango ba bomba ka ba information mingi. Ce que mon chinois a mis information, c'est que cette histoire a commencé bien avant. Herba Monique et moi, supporter en sous-suzate, on peut le publier pour que Batou rendre au public. Oui, Nambo Kanabiso, d'abord, au niveau du gouvernement, nayebi ke gouvernement nyonso, soki likambo ezali, bayoki likambo na mboka mususu na musika, même si epai na bino bozali na eloko wana te toloba totikala na coronavirus, même si na mboka na bino boza na ngote, sur base de ce qui se passe na bamboka mususu, il faut que leka ya ko anticiper cette histoire là, ko anticiper yango kozwa ba mesure nyonso oyo bamboka mususu bazozwa. Mais hélas epai na biso anticipation wana esalamaki te. Donc manque ya connaissance na sens ya anticipation na bakonzi na biso ezalaki te. Alors na question que est-ce que bazali na kobanga ou bazali na kobanga te, na koyebisa yo que d'abord sur le plan connaissance éducation, population na biso bazali vraiment éduqué te pour que baya ko comprendre impact négatif ya virus ya boye. Et kokota sikoyo avec ce que nous avons les atouts culturels. Culture nabiso mingi ezali influencé par la Bible, par les religions. Batu ebele soki bamoni maladi ya ndenge wana olie bazwa précaution oyo ekoki ko sauver batu na maladi wana, batu na biso barekuraka toujours à la Bible, barekuraka toujours na ba pasteur na bango. Et pas na biso ekozwa biso te parce que biso tozali ya Nzambe. Les Congolais toujours alobaka biso tozali ya Nzambe. Congo ezali mboka o ezali béni. Ngana alobaka ngo toujours, le Congo n'est pas un pays béni. Wana ezali mensonge. Un pays béni, Nzamba kotika yango te pays souffrir. Je te dirais que je vous dirais, excusez-moi de vous tutoyer, je vous dirais que Congo banda ezala Congo ezali toujours ko souffrir. Alors, oyo mboka ya béni ya ndenge nini oyo.
nga nakopesa exemple ya bamboka oyo ezali beni nakopesa exemple ya Corée du Sud. Corée du Sud vers les années 60, vers les années 70, donc 70 ndenge tolobaka na français belge. Congo elekaki Corée na makambo nyonso na mbongo na kolia na kovivre expérience ya musala nyonso. Mais lelo tala Corée du Sud est commis 9e puissance, 11e plutôt puissance mondiale, puissance économique mondiale. Or la Corée du Sud ezali moke ba Congo eleki Corée du Sud na munene. Donc voilà mboka oyo ezali beni. Tozwa mboka par exemple Arabie Saoudite. Arabie Saoudite ezali na kati ya désert, mai eza te. Lelo tala Arabie Saoudite, paradis. Alors, boyebisa ngai eloko nini, indice nini ya bénédiction oyo Congo ezali pays béni. Congo eza pays béni te. Congo ezali na ba souffrance. Donc o nyonso toyokaka na Bible ya enfer, ya lifelo. Yango tozomona na Congo, bato bazokufa, bato bazolela, bato bazolala nzala bozala biloko me bozolia te. Pays béni ezala ndenge wana. Donc le pasteur, le fidèle, il faut pas épargner biso na ba mensonge na bango que le Congo est un pays béni. Le Congo n'est pas un pays béni. Donc voilà eloko na koyi koloba pona coronavirus. Danger ezali, mais bato na biso bazomona danger wana te, bazobanga yango te. Bazobanga te parce que un d'abord, ba information ya malamu, précaution pona kozwa contre virus wana ba autorité ba yebi eloko wana te. Na côté population azali toujours bourré na mentalité, na culture ya religion. Pona biso tozali peuple béni, biso malade wana kozwa biso te. Mais malade ezozwa tout le monde. Voilà. Sikoyo na yango vraiment na lombango mingi professeur Yombi tozomona vraiment que non est-ce que na mokano oyo bango bazwaki gouvernement ezwaki décision oyo bazwaki ya ko confiner bato na kozwa ba traitement est-ce que ezoko eza pena ya kokokana vraiment ba conditions est-ce que ça vraiment rempli puisque c'est total vis-à-vis la population na biso notre population est très pauvre c'est comme si on dirait ba gouvernement biso et kopiaka nango kaka oyo kaka bato batiaka bango na ba soki balobi bango mpe baye kaka balobi sans pour autant savoir que donc condition ni population ngo azali sikoyo vraiment na yango sikoyo population tant que yo professeur Yombi okoyi kopesa sikoyo conseil nini sikoyo population il est très misérable sikoyo to sala nini ba sala nini vraiment puisque bango baza sur place kuna yebite qu'est-ce qui va se passer au juste la maladie ou ya corona bazolo bekeso ya to ezo mataka to ezo komata yebite sikona yango vraiment na lombango conseil nini vraiment professeur Yombi okoyi kopesa population côté balanda yo malobomboka. Oui, conseil na koyi kopesa d'abord le pays na biso de part ezali mabe. De part ezali mabe dans le sens que au niveau du gouvernement, le gouvernement ou elandani nyonso parce que le gouvernement Kabila c'est le même gouvernement qui continue. Ezali préparé na ba virus ya boyete, ezali préparé na ba catastrophe ya boyete. Et pourtant, nalobaki yango dans une de mes vidéos que le Congo devrait être un pays exemple pour na makambo ya coronavirus oyo. Parce que Congo a outi ko traverser période ya Ebola. Alors, pays où est traversé période d'Ebola, il y a beaucoup de fonds, bon et belé, l'Organisation mondiale de la santé, l'organisation Mousso Bapesi, l'institution Mousso Bapesi qui pour lutter contre Ebola. Donc, moi, je croyais que le Congo a traversé une longue période, il y a pour lutter contre Ebola, il y a des hôpitaux, il y a des salles spécialisées pour le virus parce que tout ça qui na Ebola. Alors, ce qui est le coronavirus, je pense que en Afrique mobimba, Congo est le premier pays où il y a une infrastructure qui a lutter contre le virus parce que tout le virus il y a Ebola. Donc ce sont des virus où il y a des précautions presque similaires. Alors, il y a que en réalité Ebola il y a aussi d'une façon miraculeuse. Wapi bopito o ezaki destiné pour na lutter contre Ebola. Wapi banzela o ezaki destiné pour na komema bakisi pour na makambo bakiti ya ba lutter pour na Ebola. Wapi ba gants, wapi ba masque, wapi ba respirateur. Donc eloko moko ezalaki te. Alors, toya sikoyo na conseil pour la population na biso ezali ko yebisa bango toujours que balanda ba demande hygiénique
oyo ba médecin bazali kopesa. Alors balanda ba pasteur te parce que voilà maintenant ba pasteur o ba yebisaka biso ke toza na pays béni, biloko wana ozwa biso te, Congo eza ya nzambe, Congo ezali paradis. Voilà eux-mêmes le pasteur, le premier confiné bango mo ba pasteur ba batami na bandako. Donc c'est pour vous dire que ba pasteur ba kosaka biso parce qu'en ce moment ici, si nous pouvons croire seulement à la religion, on devrait voir le pasteur passer na bandako na bopito o batie bata corona pour imposer bango maboko pour que bapika. Mais le pasteur sikoyo ne demande que l'argent otindela ye mbongo na M-Pesa par téléphone. Pasteur alingi kopusa na te. Non, yaka na église yo tikala libanda kiti sa enveloppe na porte église, pasteur akokutana na yo te akobima kaka po alokota mbongo mabonza. Donc notre pays est détruit na basanse nyonso. Conseil kaka batikala juste ko respecter ba condition hygiénique et ko sauver bango. Pasteur ko sauver mutute, même Bible lobi yango moko, aide-toi le ciel t'aidera. Alors, et pas na biso na Congo, biso moko tozo misalisa te, tozo zela kaka lola esalisa biso. Tozo zela kaka makamba pasteur bazolo bamboka na biso za béni. Notre pays, j'insiste, je persiste. Je suis allé partout dans le monde, dans le pays béni. Le Congo n'est pas un pays béni. Le Congo représente l'Ifelo. Parce que la souffrance, nous sommes l'Ifelo, dans le Congo ezali. O ali ko se sauver, kolanda makambo ya gouvernement bazolo bate parce que le gouvernement d'abord les a préparé na makambo te. Kolanda ba pasteur te parce que la Bible avant nzamba aidé yo moko chana no volonté kondima na yo ke akosalisa yo. Et en plus de ça, il faut qu'un hôpital na katanda ko aider yo te. Et voilà, et là on a koloba pour un conseil et conseil monsieur ezate à part ko respecter ba règles hygiéniques oyo bazali ba médical bazali ko pesa biso. À part pour respecter les règles hygiéniques, oyo ba médecin bazali kopesa biso bandeko balandi ya peuple ini TV nakanisi binono surtout botie matoyi bozali kolanda o wana boyeki bongo conseil euti epai ya prof Yombi. Nakanisi bana mboka tomi batela biso moko po to batela pe baninga mususu. Zala na masque, sokola maboko na yo à plusieurs reprises, zala na moi désinfectant hydroalcoolique. Dans l'ango, vous gardez moi la distanciation sociale. Qui est mon moninga, zala na moi 1 mètre et demi pour na ko banga ko kono ya coronavirus. Pambate coronavirus existe et puis il existera toujours. Pour ezelo komoko e kosila ka lelote e ko kende lelote. Ezo komona na ke ezali virus moko keno e ya ko réapparaître encore dans les années à venir, même après 4 ans, 5 ans, et pour que son gars les sous. Nayango tous à la bonne kebi tomi battre la biso mo te pambate soki o mi battelité on ta ko battre la yo a kozala te kozala passe mingi bolongola lisusu moko na kati na famille soki boyebite na kanisi bino moko bozali kolandaka na ba télévision ndenge bozo komona na ba mboka ya mindeli ndenge baza kufa même na niveau tozali ya diaspora. Il y a des Congolais qui sont morts. Franchement parlant, les Congolais vont koufi. C'est le déconfinement et quota par après. Donc, ça, la comptabilité, un nombre de Congolais où ils vont koufi. Puisque tout ça, nous avons battu ma suspect, bazali na ba film mususu, to éviter azaye moko, azasoki nana ni mais tant que ça pour faire vite éviter. Mais nombre de Congolais au bakufi baza ebele na ba africain mususu pe o bakufi na yango na bokebi nyo surtout bolanda gouvernement te na nzala na maladie obanga nini soki lelo obati obangi nzala mitiki yo moko kaka kino défend coronavirus ataku tupe soko soko biloko ngo soko beli kwa kolia pété même na kata maladie ko pe kolia pété do yango na mi batela na maladie wana na coronavirus wana tomi batela soko zali na eloko ya kosala libanda te bandeko na ngai partout tozwami na mokili oyo que ce soit dans la diaspora to banga tomi batela biso to batela pe bandeko mosusu bazali na mopanzi to batela bana to batela mabota nyonso surtout mingi tokobeta sete na kati na mboka kuna na kati na mboka puisque Kinshasa n'est pas le Congo. Tout à la kaka te kino Kinshasa tozwa pe ba o baza na kati ya arrière pays
pour te soki na Kinshasa lelo eza boye ebongo sikoyo baoyo baza na bakasumbalesa bo baoyo baza na bakabeyaka mwanga bo baoyo baza na bakisangani bo baoyo baza na bamoni ditu bongo baoyo baza partout totala nano tomibatela vraiment tobatela makasi na eloko oyo bamingi coronavirus yango na lombangu professeur Yombi toleka mwa moke nakanisi ozali congolais ata oboyi politique ya Congo mais politique ya Congo ekokanga yo toujours olanda yo kaka partout tozali toza na posa ya mboka wana politique ezozwa biso mutu tokomi lokola bato maboma mpona politique ya Congo tokomi vraiment maboma mpona politique ya Congo oyo actualité oyo oyo ezali dominé na kati na mboka na biso République démocratique du Congo nakanisi vous êtes déjà au courant vous êtes des grands professeurs ça il ne faut pas l'oublier tozomona badénonciation oyo ezokosalama lelo au sein du gouvernement na badénonciation mosusu caché nanu kutu toyebi te mais se na se bango baza kose dénoncer makambo etali bongo badétournement de deniers publics professeur Yombi tant que molakisi monene tant que visionnaire ya Congo otoyebi pe te lobi pe yo koki kokamba pe mboka wana nini impossible na yango na politique wana makambo ezokoleka lelo actualité oyo eza na Congo ezali badétournement au sein du gouvernement nini akoloba oyo ozali na yango aloba mboka yo. Oui, merci. Je pense qu'il y a corruption à tout moment. Justice sociale exacte, respect des droits de l'homme exact, respect des institutions exact. Tout le monde, un parvenu peut venir pourvu que azala makasi physiquement ou bien azala mutumoko ici. Donc un fruit, yaba guru nabiso. Voilà, ça l'autorise. Ya kozwa pouvoir, ça l'autorise, ya kosala n'importe quoi. Kobimisa mbongo ndenge balingi sans règles financières, kobimisa détournement à tout moment. Mutumoko azo se rendre compte ya misère ya population te. Et donc les Congo ezali pays faiseur des riches. Ba riche wana ezali juste ba famille, ceux qui ba famille balingi ba comme riche. Essentiel de faire beaucoup de bruit comme si votre papa était un politicien ou bien qu'on ba arme, ce qu'on ba arme au bomi motu, ezali passeport ya okoma riche. Donc mbongo wa Congo elingi ba criminel, ceux qui au bomi otangisi makila okomi riche, donc ba ko récupérer na gouvernement. Ceux qui au kosi population pendant des années, ezali passeport pour na yo, pour na famille na yo, pour ba koma riche. Il faut koyeba ke et loko ezo favoriser biloko ya mboka na biso ezali juste culte ya personnalité. Il faut to lutter na mboka wana pour que culte ya personnalité esila. Culte ya personnalité eza kaka na politique te. Même na ba religion, même na ba famille, même na business, même ba musicien, ba acteur, ba artiste nyonso. Culte bangonde ba favoriser culte de personnalité na mboka na biso okoyoka mutu wana za grand mopao mutu wana zali grand prêtre mutu wana zali boye mutu wana boye les grands saoudiens. Alors batu baye bakate ba mituna mais les grands saoudiens wana grand prêtre wana mbongo azopesa bino po bokomisa ye grand prêtre azu yango wapi. Alors de telles personnes ce qui baye ko se présenter même ba élection automatiquement bazo voter. Donc les Congolais ne votent pas le programme, ne votent pas l'idéologie, ne votent pas un contrat social. Les Congolais votent les noms. Mutuana zali grand prêtre, Mutuana zali mwana ya Kamitatu, Mutuana zali mwana ya Tshisekedi, Mutuana zali mwana ya Kabila entre guillemets, Mutuana zali boye sans koyeba, même ba Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu, en 2023, sur la candidature, il sera élu même député. Parce que Gédéon Kyungu a yebani. Les Congolais ne se posent pas la question à yeba. Mutuana yebani na nini. Qu'est-ce qu'il a fait pour Ayebana? Donc, Congolais ne se soucient pas de ça. On a yé, kombo ayoka yango, Mutuana ayebani à voter. Donc, nous devons lutter contre trafic et personnalité wana. Et c'est un processus et temps.
ils allaient le côté to là to lamki lobi na tongo échanger. Ça prend du temps et il faut que kolobelango à tout moment pour que bateau va changer conception na bango. Donc ba détournement tozali ko kamwa yango te parce que to yebi d'abord bato bazali na pouvoir bazali banani. Motoloko, la président Ouazali na Congo, c'est lui qu'on appelle président. Monsieur Félix ne connaît pas ce que signifie bonne gouvernance. Monsieur Félix ne connaît pas ce que signifie justice sociale. Monsieur Félix ne connaît pas ce que signifie corruption. Parce que, na ignorance na yewana, vous avez remarqué, il a défendu une corruption. Ayebi corruption ti. On lui pose la question sur les rétro-commissions. Pour naïe, tellement ayebi te que signifie corruption, il a défendu ça en public sur une télévision internationale que rétro-commission ezali cop, ezali mabete. Vous comprenez? Donc, une telle personne qui ne connaît même pas la matière sur laquelle on lui pose des questions, réponse à Kopé Sakara Yangwana. Et M. Félix, par exemple, ezali et l'Okone Alibosote, vous avez remarqué, comme il est président. Il est parti na Kenya, première sortie na Kenya, je pense deuxième sortie na Kenya, ezraki une conférence sur l'environnement. Alors, bayeko tout naye sur apport, il y a Congo, comme Congo, ils allaient deuxième pays protégé monde oyo, pour la forêt nabiso après la forêt amazonienne, ils allaient la forêt congolaise. Bayeko tout naye sur politique naye, il y a qu'on lutter contre changement climatique. Vous avez remarqué, Félix sans rire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a très bien dit d'ailleurs dans la délégation aye avec un jeune oyo azali ko bazali ko kata banzete po basala makala. Or ko kata banzete po na makala yango na monde bazo lutter contre yango. Parce que ko kata banzete ils ont exposé monde na biso. Mais Félix il ne connaît pas, ça c'est vrai. Toujours. On n'est pas contre Félix, mais le problème est que Félix n'a pas un niveau minimum. Il y a qu'à diriger même une petite école primaire de 100 personnes. Voilà. Voilà, Zalaki Bongo Maluba, il y a professeur Yombi. Est-ce que, normalement, ce que Zali Kolekawana, vous avez vraiment la confiance, il y a justice dans la vision? Est-ce que les alliés vont compte à rendre, va règlement des comptes? Qu'est-ce qu'on appelle justice? Et là, on a que le président, Bazaki na président pour la première fois, président Yamwasi. Président wana Azalaki, Mwana ya président. Donc, Mwana, il y a président ou a commis ça Corée Nandenge ezali lelo d'une façon économique a matissa économie à Corée, mais il était dictateur. Moi nanaye aye comme président et a commis président aye ko tchana présidence son ami il y a école il y a université aye ko tchaye sans fonction moko. On voyait toujours cette femme là la présidence yemutu azo sombe la président Bilamba Kolata yemutu ba marché belé yemutu azo memayango. Alors et yaki ko bimana ba journaliste lokola bino boye, on a remarqué qu'il y avait une étudiante dans une université oyo ayaka classe mingité étudiante wana a échoué. Alors maman ya étudiante wana tellement influente na présidence azalaka na présidence présidente Azali camarade naye, la maman a appelé l'université yakoyeba pourquoi moi nanga a échoué. L'université va prouver voilà na courbe a échoué. Et la maman a demandé na recteur ya université wana va changer ba code ya mwana naye. Alors l'université a refusé va changer ba code. Et influence yé makasi le recteur ya université a sengi na professeur moko ba changer résultat ya mwana wana. Le professeur a refusé. Alors, un professeur a refusé, ba lukeli professeur wana une infraction pour ba longolaye. Et qu'il y a une commission na comité national ya ba professeur. Biso nyonso to télémère ki likambwana to sali marche. Ba journaliste ba meki ko luka mwana wana zali mwana ya nani. Ba kena ndako ya famille wana ba yeko mona ke famille wana ba kimi.
Alors, mais ils ont jeté bilo comme ça dans la poubelle. Les journalistes, excusez-moi d'aller un peu long parce que tu vas comprendre qu'on peut sa réponse à la question. Oui. Voilà. Alors, famille wana erba moni que pression est comme makasi bato ba yeba mwasi wana mama ya mwana wana zali nani bakimi na Allemagne. Bakimi na Allemagne, bazokima biloko mususu babwaki yo bazana ngo besoin te babwaki on na poubelle. Journaliste akei na adresse wana po baluka ba yeba mama wana aza nani. Ba yebisi bango no ba déménager qui déjà depuis 2 jours. Journaliste yebi investigation, journaliste akei na poubelle. Na numéro ya poubelle ya famille wana. En fouillant, journaliste aye komona na kati ya poubelle ba papier, aye komona ordinateur portable. Atala bo ordinateur ezomona na bien. Akena ngo na bureau na ye a brancher yango, atala na kati code ezalaki ba décoder yango. Ba fungula na kati bazomona ba secret ya présidence na computer wana. Journaliste akama bengi baninga na yebo ya kotala. Alors, ba lobby yango na télévision na bango. Corée nyonso bafingaki télévision wana ke boza ba journaliste c'était comment expliquer secret à présidence au que ne retrouver on a poubelle na cité. Alors ba memi yango parquet ba yoki yango. Procureur de la République ayoki likambwana bengi journaliste na ordinateur ba ke nango. Ba ke nango ba expert ba yebe examiner ba yeko mona ba secret entre Corée du Sud na États-Unis, Corée du Sud na Japon, Corée du Sud na Corée du Nord, donc beaucoup de choses. Voilà ce qui a déclenché Sikoba remonter na mama wana, camarade ya président, et la présidente a été arrêtée na fonction. Ba arrêté président, et suite ya biloko na ba secret na kata ordinateur na ba yeko remarquer que président wana na mwasi na baneko kabola ba marché au tozolo ba degré d'agré ko senga ba multinational Samsung. Batu ba yebi ke Samsung eza coréen. Kia bato nyonso bayebi ke eza ba coréen. LG eza ba coréen. Alors bato wana nyonso ba patron wana nyonso ba pesaka ba mbongo na ndenge moko ya ko respecter loi te. Nazo biso tala Samsung niveau ezali na monde. Président ya Samsung azali arrêté na lelo tozo so langai na yo aza na prison. Mukolo LG aza na prison. Donc, justice erba monike, ezana makambo ezokende mabe, mutu nyonso azali impliqué, il faut azala arrêter. Trafic d'influence ezala te. Et pas na biso na Congo, to yebi makambo ndenge leki. Mbongo place ebimi, mbongo place eke. Il trouve par exemple 15 millions oyo. Kamere kakate seul lui-même, une personne, individu seul, ake ko coopérer na ba pétrolier mbongo eke na compte na ye, non. L'argent est venu na présidence, ba respecta ki ba norme mususu. Mais mbongo ye ko disparaître na présidence, Kamere ye moko te. Kamere a été arrêté. Mais pourquoi pas ba mususu? Tozo mona ba Christian Tshisekedi. O azali na fonction moko te na mboka na biso. Ba mbongo ebele. Tozo mona mwana mususu ya mwana Tshisekedi. Donc toloba petit-fils ya mwana ya Tshisekedi wa Mulumba. Mwana ya azosaka na ba billet de banque na ndako na pavement, azosaka na ba dollars. Na loi d'abord financière, c'est interdit ya ko garder mbongo ebele ndenge wana na ndako. Alors, wapi procureur a kosala ngote parce que ezali mwana Félix Mutaza impliqué na eloko wana. Donc tozo mona justice penchante, hein? Ezo mema bato mususu bazo tika bango. Impunité ezali totale. Et d'abord, les juges, le magistrat ne sont pas libres de travailler. Influence toujours ezali. Donc, chez nous, en ce qui concerne la justice, tout doit être réformé. Il faut qu'on réforme makambo nyonso ya justice. Donc, toza na justice te. Congolais ni azali à l'aise, aza na problème alobanake na justice na oza solution. Bato Congolais batuna totuna ka bandeko na biso, ok na justice est-ce qu'on a na mbongo? Et pourtant, quand la justice est synonyme ya mbongo te. Ok na justice ezali problème ok no koluka vérité ba établir yo na vérité na yo. Mais pas na biso soki mutu nyonso soza na problème, o benga la police, ok na justice. Ba camarade na yo bandeko ba kotuna yo, est-ce que oza na mbongo po benga la police? Est-ce que oza na mbongo po ke na justice? Vous voyez, donc il y a pas justice au vrai sens du terme et pas na mboka na biso. Ezali semblant de la justice. Voilà. Justice na biso ezali semblable. Mutuna mususu eyelinga ezali bongo question d'actualité. Ezali semblant de la justice, je disais donc. Semblant de justice, oui.
semblait de justice, ça c'est vrai. D'ailleurs, bateau bazo kamba justice, bazali bateau Hippolyte Kana Mbende Mutu, acha bango wana. Donc, on sous-entend déjà que ça la monka ka ba règlement de comptes, wana za ka bazo tia poudre la mission à population, bien évidemment bon. Donc ça la nini mboka na biso ezali kotambula kaka ndenge wana ba konzi na biso nde balingi ezala bongo. Eloko mususu tokokende professeur Yombi, eza problème d'actualité. Question d'actualité dans monsieur ezali présence il y a président il y a République camerounaise. Le président Paul Biya. Au moment où nous parlons de Yébike, confinement ezali monde entier. Toutes les frontières sont fermées. Tous les avions sont bloqués. Mais là la tola mukaboye présence il y a président, il y a République camerounaise, Azanakati, il y a Congo. Chiko yotoro bani, mesure, il y a confinement où il y a Zouaki Bango Moko. La frontière tout est fermée. Chiko yotoro bani, Bango Moko baza pour désobéir ou bien présence wana et l'obélioni. Nimbola bisono no mo poussé professeur en attendant réalisation kuna pe abongisela biso moi élément moko boye to kende na yango abongo tango to kozonga nimbola biso likambo ya présence ya président Paul Biya ya République camerounaise na kati ya Congo. Alors bon ka professeur. Oui, merci. Avant na pesa réponse sur présence du président camerounais na Congo, tikana yebi sayo d'abord eloko mo na bosana qui sur en ce qui concerne la justice na mboka na biso. Justice ezali conduite par magistrat, par juge, par avocat, donc juriste wana nyonso. Ce qui te lobby justice na biso ezali corrompu. Il faut d'abord, même avant de condamner le gouvernement, avant de condamner le pouvoir, le système, condamnons d'abord nos universités. Juge wana, avocat wana, magistrat wana, greffier wana, tangi na environnement nini, tangi na environnement de corruption. Na université de Kinshasa, tout le monde connaît. Na université de Sona Congo, mutuno soit yebi. Le point sexuellement transmissible ezali. Alors, bana basi so to lobi les points sexuellement transmissibles bana mibali to lobanini mbongo na yo mutu kopesa yo soki bana basi bazo trafiquer ba sexe na bango po bazo ba côte ya bien bana mibali bazo pesa nini bazo pesa mbongo. C'est-à-dire que ces juges là bato nyonso bazali impliqués na justice, ce sont des gens qui ont étudié dans les conditions de corruption. Excusez-moi, Bakebele, ceux qui m'attaquent, toujours que non, prof à Congo, Mawamingi, voilà, prof à l'Obagaboyete. Il faut le savoir que moi, je ne suis pas un professeur fruit du Congo. Je ne suis pas devenu professeur parce que j'ai étudié au Congo, non. Dans l'Obagango, toujours, Natango na na Corée du Sud, université à Corée du Sud, boyaki diplôme le diplôme nangai à Congo, boyaki, balobaki en Afrique, il n'y a pas d'université. Donc, nazalaki na souci à Kotanga, je suis rentré à l'école. Donc, si je suis devenu professeur, c'est parce que j'ai étudié na bamboka mususu na Congo te. Et so moni partout au bangage kangai, il ne considère jamais diplôme nanga à Congo. D'abord, na yebi kutu place na chango te, c'est inutile, na koyiko utiliser en te. Partout na kendaka mutu moko andimaka yango te. Alors, misala nanga na zwa partout kotangisa na niveau ya ONU partout ezali sur base ya diplôme que j'ai eu en Corée du Sud, diplôme que j'ai eu au Canada. Donc diplôme moko ya Congo te, et il faut pas me mêler dans cette histoire là les professeurs à Congo mawaming. Je ne suis pas professeur ici na ba université à Congo. Na lobi te ke ba professeur à Congo baza ba médiocre, mais bango pe bazali ba victime na système na biso. Quand un professeur n'est pas payé, il faut alongo par exemple qui mbanse ke obi alongo masina akete kotangisa na université de Kinshasa, bis ezate, camion ezate, salaire ezate, professeur a osala nini? On expose les professeurs na environnement de corruption. Vous comprenez? Alors, donc, toujours en la présence à Paul Biya, pour être sincère et vrai avec toi, nakoye bisayo que na mboka nyonso en ce qui concerne la sécurité, la sécurité à ba pays, ba mesure ekoyiko pesama par exemple il y a confinement, il y a blocage, mais il y a toujours en cas d'urgence, il y a toujours ouverture, il y a frontière
pour une raison d'État. Donc, nakoki ko condamné si par exemple il y a présence de Paul Biya na Congo, na condamné en côté parce que na ba mesure nyonso de sécurité ou bien batie mboka na état d'urgence ou bien ba proclamer eloko nyonso bakoki mpona koempêcher liberté ya mouvement ya bato, exception ezalaka toujours surtout en ce qui concerne matière ya sécurité. Nakoyebi so confinement ezali bamboka eza bloqué, mais lelo so okei na île moko ya France o attaquer yango, pays mosusu attaquer yango, okomona ba avion français ekovole ekende kobunda. Bakoloba te ke non toza na confinement tokangi ba frontière, même si ba attaquer biso tozelaki air coronavirus ekosila pour te répondre non. Il y a toujours des mesures d'urgence pour raison d'État. Alors s'il y a présence de Paul Biya na mboka na biso na Congo, na zui information wana te, vi fizo horaire toza nango na consulter nano boîte nanga te, ça se justifie peut-être na raison moko d'État. Il semblerait qu'il y a un président au Congo et Paul Biya aussi un semblable président au Cameroun. Au Cameroun, les Camerounais attendent Paul Biya pour couper sa message sur le coronavirus. Et là, c'est ce qui présence naïe, moni silhouette naïe na Congo, ça doit étonner tout le monde. Paul Biya est malade, ngara kendaka Genève mingi, ce que moni derrière OMS, hôtel Paul Biya azalaka. Omoni bato bayebi bavanda na Suisse, bâtiment ya OMS na Simanango, hôtel wana wana, Paul Biya avanda kawana. Donc il a requis 2 niveaux mobimba ya hôtel wana. Mutumso akota kate ascenseur so mati. Ma niveau wana nyonso mi balé ascenseur était le makati. C'est bloqué parce que Paul Biya a réquisitionné ba niveau wana nyonso mi balé. Les Camerounais l'attendent parce que crise est en Cameroun, rébellion ezali batu bazotomboka. Président de mais Paul Biya s'est retrouvé dans le Congo. N'a évité juste la science occulte. Et d'ailleurs, la présence, il y a l'avocat corrompu, prisonnier, monsieur Akere Mano, Oyo Félix a nommé conseiller juridique Naye, Mawamingi. C'est comme si il n'y a pas des experts internationaux en matière juridique. Et Naïdepes 37 ans Mobimba, juriste Bazate. Na Kasai juriste bazate, Congo mobimba juriste bazate, il faut aller recourir à un Camerounais. C'est pas n'importe quel Camerounais, quelqu'un, un prisonnier en réalité, condamné par la justice pour faux et usage de faux. Voilà Mboka Nabiso. Donc c'est un chécoulaire, il y a pas Camerounais. Bon, comme Mboka est dirigé par Bachécoulaire, notre président au Congo c'est un chécoulaire, il ne fera appel que Naba camarade n'a pas chécoulaire. Alors ça l'appelle la Moutoumsouté. Voilà. Voilà, ezalaki bongo professeur Yombi, bozali kolanda biso partout bisika bozali na monde entier, ezali bongo émission mituna ya ba diaspora na kati ya Peuple Uni TV, bo s'abonner massivement, botuna mituna ndenge bolingi. Question d'actualité, oyo surtout ozali kokanisa, oyo surtout olingi awa epai na biso tozali koyamba nyonso to répondaka ba question nyonso tu. Ata bozali na bino kofinga biso etali biso te biso tozali ba pro Congo. Biso oyo ezo ko préoccuper biso ezali bongo Congo nde mutu ezali ko préoccuper biso po yango nde mutu ezo kosangisa biso yango nde mutu ezali kosala lelo oyo tozala ba Congolais yango pe mutu ezali kosala ke ba mboka ya bapaya nyonso tu ba envier biso ba lula biso bazwa yango na yango tozali kosenga mpona kozwa information fiable ya bien ya solo ba invité ya qualité na information ya bien bituna pe biyano toleka bongo na chaîne na biso Peuple Uni TV na kati na émission mituna ya ba diaspora na lombango to kosenga bongo na réalisation à balancer biso juste quelques éléments et après on revient tout de suite avec la réalisation ingénieur Steve Malongwemi meka ko balancer biso élément moko wana. En attendant, tozonga la deuxième partie, il y a émission de Bissona, professeur Yomi Elongo. Peuple uni, l'unité de la nation. Chaîne monene, hoya bana mboka.
eye kosangisa kasi eye kokabola te olanda yango na bokebi nyonso na bomoko elongo na nzambe elongo ezali bana Congo bana Zaïre démocratique olobaki bien que non masolo esi ebandi masolo yango yango ebandi peuple unity vinde makambo bo s'abonner massivement et puis bo partager yango pas matin ezali bongo chaîne oyo ezali kopesa bongo accès na tous les Congolais na tous les Zaïrois à s'exprimer kopesa na ba idée comment tokoki kozonga na lisanga po tobandi kopanzana tobandi kokabwana tobandi koyinana oyo ezali chaîne oyo ezopesa occasion na mutu nyonso tu eza ngai bongo un des serviteurs na bino sule bangala réalisation eza bongo assuré na ingénieur Steve Malongweni l'homme à part l'homme a tout fait incomparable mokonza Google wa simbi bongo masolo pena ya makambango yango peuple unity vie l'unité nationale awa nde masolo bisika tokosangana biso nyonso toute tendance confondue boya topesa na baidée boya topesa na baconseil tozonga lisanga pena ndenge tozalaki peuple uni nde masolo Peuple Unity, unité nationale. peuple unity vie l'unité nationale peuple unity vie l'unité nationale. Na yango nazali kosenga na peuple congolais diaspora ne soti bisiko ozali partout dans le monde bo s'abonner et belé to partager yango ezali chaîne live to bana kobenga appel ya live bani le mutu soki pesa sujet na yo ezali toza bon idée ezali ga ngeno to sala bon lisanga moko ndenge tozalaki totika makambo wana ongai boye biso nyonso to tozonga ndenge tozalaka liboke moko na yango to bana traiter ba sujet nyonso to ya toute tendance confondue ozala pasteur ozala nani bino tout boya bopesa ba sujet na bino to sangisa idée pour tozonga ndenge tozalaka pena lisanga na yango nazosanga na bino bosabone pena bosabone massivement et puis bo partager yango ndenge esengeli Peuple Unity, unité nationale. peuple unity l'unité nationale peuple unity vie l'unité nationale peuple unity vie unité nationale wana ezali bongo chaîne na biso ya YouTube bakokone na biso ezali wana 0033 758 68 0037 appel WhatsApp appel normal numéro kaka moko yango wana tokende mingi na lomango oyebi bien ke non tina ya chaîne oyo ezali bongo kosangisa bakongole nyonso tu bisika tovandi na kati na mokili oyo ezala ba oyo bazala na mboka ezala ba oyo bazala libanda partout bisika kozwami toza na posa ya lisanga tozonga bomoko ndenge tozalaka pamba te bakongole bokabwani vraiment mutakowanga nango aza te bokabwani ekoti kati na bakongole kote oyo badiaspora ozala kati na diaspora ozwi na kati na diaspora ozozwa barésistant ozwi bacombattant ozwi banani bataliban ozwi kuna banani oye kote oyo ozwi kuna baopposant okeboye ozwi kuna bango nde bapro bakolo gouvernement eloko nini mpenza ezali kokabola bakongolais kalakala congolais azalaki peuple moko très très solidaire tokanisa ndenge tozalaka ntango tozalaka na le maréchal Mobutu abandaka kobeta sete ayebaka pourquoi et puis tozalaka bomoko tozalaka pena bomoko ti maréchal Mobutu alobaka ke non nalingi Zaïrois tozala liboke moko lisanga moko ekolo moko biso nyonso tu tozala lisanga tozonga lisanga na yango na professeur Yombi tokomeka vraiment kokota na mwana mozindo na likambo etali bongo bokabwani ya bakongole nini pena ekabuli bakongole kati na biso motakowanga na mwaza te motakowanga na azite peuple congolais tokabwani tozomona bakangi Vital Kamerhe koto mpona détournement de deniers publics tomoni bapro Kamerhe batomboki bakangi banzela batombi mituka batombi bapine mpona nini bakangi ye basala oyo kote oboye tokomona bapro bato wana batomboki bakosala bosika oyo Congo ezali ya bato to Congo ezali ya biso bakongole na bokabone na biso yango tozomona ke bangunya oyo baza nzinga na biso bazokota biso se na se bazoboma moto na essence yango totika makambo ya kobengaka bapaya na makambo na biso
mopaya mosusu azokolula ndako na yo, mopaya mosusu alulaka yo, ntango moto ezopela na ndako na yo obeleli eke ngai awa moto ndako epeli, yo ozokanisa te aye koboma moto na mai, nzoka nde aye kobomela yo moto na essence lisusu po ndako ezika pena bienge, pamba te ntango yo kokima ya tikala bongo korekipere mboka wana. Na yango tomituna vraiment biso moko na bokeli nyonso tout vraiment tolongola sentiment, tolongola fanatisme, tolongola populisme, tolongola nyonso tout bolingi, tolongola yango nanu, totala vraiment nzinga na biso, eske bakongole vraiment tozali lisusu lisanga, tozali lisusu lisanga te, kongole akabwani eloko nini mpenza tozobeta sete oyo ezokosengaki bakongole akabwana. Sikoyo mpona tozonga lisanga, mpona tozonga bomoko ndenge tozalaka, po balobi peuple oyo aza lisanga, aza peuple oyo aza makasi. Aux exemples ya bachinois, bacoréen, bajaponais, na bamburu eleka bamboka wana ezalaka bamboka moko baviva kutu, donc plus que esclavagisme. Lelo oyo tokoma kotanga bango, tokoma kolula bango, tokoma oyo nyonso tu tolingi, tokoma kaka bango. Sikoyo biso eloko nini ezosenga vraiment keno mpona nini tokabwani. Sikoyo mpona tozonga lisanga esengeli tosala nini mpona tozonga lisanga. Yango pene na lombango na kozwa professeur Yombi lisusu na likambo oyo etali bokabwani ya bakongole. Professeur Yombi yo ozali professeur kaka ya bakongole te ya mokili mobimba, parce que vous dirigez quand même une institution internationale tambolaka mokili mobimba, monaka mpe diaspora mosusu, peuple mosusu pe, que ce soit africain, tout européen, américain, par-ci par-là na monde, ozomona ndenge bavivaka. Siko na kotala pena boye biso mboka oyo ya yo, peuple oyo ya yo, ndenge tozokendelela. Est-ce que toza pena bomoko? Je ne pense pas. Wana mutu akobanga na mwa zeti. Sikoyo mpona nini eloko nini mpe ezali kokambola biso oyo ezosenga pene kino lelo oyo kongole ayini moninga na ye kongole azosepela kutu kino ata mopaya ke ye moko kongole ndeko na ye. Na yango na yo professeur okopesa biso makanisi na yo, fungola biso pena eloko nini ezokokambola biso ntango tokodevelope yango. Nakanisi ingénieur Steve kuna na réalisation akofungola biso telefone soki ba appel ekozala akobenga moto na moto akopose motuna na ye oyo ye alingi, que ça soit actualité, que ça soit ndenge makambo tozokolinga tokuba na yango. Soki appel ezali te tokokontinue bongo na professeur Yombi na motuna na biso keno eloko nini esali ete bakongole bakabwana, nini lisusu tokosala po bakongole tozonga lisanga. Ezalaki bongo ngai molobi na bino Sule Bangala, napesi mikolo bongo maloba mboka yo professeur Yombi. Oui, merci encore. Question na yo ezali pertinente dans le sens que ezo tindanga toujours na évoqué eloko nazolobela et nalobelaka tout moment. Question d'éducation. Question d'éducation, question culturelle. Ce qui est dans question d'éducation, il faut qu'on y ait na mboka na biso, tozali na moins de 60% ya batu o bazali éduqué. Quand je parle de l'éducation, il faut qu'on soit en a sens qu'il y a des gens, oyo basili sa école, par exemple l'école secondaire, le minimum, mais en réalité, bazali semi-illettré. Tozomona batu ebele avec les conditions ya ba université na biso na Congo. Tozomona batu mingi bazali na diplôme universitaire, gradué, licencié, mais en réalité baza ba semi-illettré. Semi-illettré dans le sens que okomona eloko moko te ezo refléter na diplôme na ye. Parce que le diplôme n'est pas un papier. Le diplôme, c'est une connaissance acquise. Alors, ce que vous allez faire voir tes connaissances na yo wana, ko brandir kaka le papier diplôme, on n'a pas besoin de papier diplôme parce que le papier diplôme ne va pas travailler. Na eroye quelque part bino naza licencié. O kit sa papier na yo licence wana te papier carton na te na mesa papier bandiko sa musala.
Donc, ils ont connaissance ou ils ont kati ya mutu. Donc, papier wana, on suppose que le papier aux anango, ils ont certificat qui prouve que aux alaki na place mokoboy. Alors, le plus important maintenant, c'est quoi? C'est de prouver ces papiers. Oyo, certificat o ba pesa yo. Alors, et pas nabiso tozo on a juste le contraire. Toujours les gens, oyebingai, je suis licencié, oyebingai, naza gradué, oyebingai, naza diplômé d'État, mais est-ce que okoyiko utiliser, okoyiko sala musala moko, ou okoyiko défendre diplôme d'État na yoana? Et là, comme côté, on nous a dit que le président ya Congo, azali na diplôme ya master na management. Mais mutunini o aza na master, master ça veut dire maîtrise. O aza na maîtrise na management, ayebi ko sala organisation ya bureau na ye mokoti. Na kati ya bureau na ye désordre. Bambongo ezobunga il semblerait que ye ayebi eloko mokoti. Mais balobi aza na master na marketing. Or qui dit marketing dit aussi organisation. Muta marketing, le premier cours bata marketing bazwaka, parmi ba premier cours ezali organisation. Il faut qu'on la organiser kolanda chaîne ya commandement. Yo sala marketing mais oyebi chaîne ya commandement ti. Yo za le commandant suprême mais batuna yo bazoyi bambongo yo il semblerait oyebi eloko mokote. Donc ça c'est un diplôme papier, connaissance diplôme wana ezo lié na connaissance ezana mutu na ye. Olobi peuple congolais bazali unité, oui c'est vrai, et ezaka problème congolais te. Je pense que Batbazo l'ananga ibo megakolananga bien. Pays ezali lokola école. École nyon sotomona na mokili ba université loba ezali na tendance une philosophie universitaire. Oya ko remarquer par exemple na sciences économiques ou bien na sciences politiques ezali na ba école mi balé o ebundaka. Ezali na ba école okoyoka toujours école britannique, anglo-saxon et école germanique, franco-germanique. Donc, on a remarqué que le pensée na kata ba université, surtout na ba département ya sciences politiques ou ya sciences économiques, et ça toujours na ba pôle mi balé et bundaka, ba idéologie scientifique ya sciences politiques ou ya sciences économiques et bundaka toujours. Donc, ba anglo-saxon ou ezali conduite par ba américain na ba anglais et tozali na franco-germanique ou ezali conduit par ba français na ba allemand. Alors, remarquez que l'école na babundaka mingi, même bato bazoloba, ba politologue, bazoloba, au sentir na argumentation na bango que mutu oyo c'est informé anglo-saxon, mutu oyo c'est informé franco-germanique. Alors, pays paysan ndenge moko loko l'école, pays reflétaka et loko nini ba leader na bango ba pesi na bana na bango ba élève na bango, ba élève ici to considérer loko la population. Ba enseignant de quoi ba leader, ba président, ba ministre, ba député. Alors, na mboka na biso de part ekendaki mabe. Mobutu po azala na pouvoir. Mobutu a recouru na animation politique alandaki exemple à Mao Tse-tung. En ignorant que Mao Tse-tung era ye ko sala makambo wana ya animation politique. Animation politique à Mao Tse-tung ezalaki basée sur une idéologie. Alors, Mobutu ake na Chine a recopié juste animation politique a bosani volet idéologie. Aye nango, pona ko banda musala, ko banda école, il faut ko yemba, il faut ko bina pona Mobutu. Alors, au moni sikoyo, peuple na biso bazui culture wana. Soki na kati école, na kati administration, okomisi Mobutu te, il faut ko tia photo a Mobutu, il faut ko yembela Mobutu. Même Mobutu azana Kinshasa, yo na fin fond ya kabeya ka mwanga kuna ozo yembela Mobutu na tongo. Mobutu kuta yebite kuna na kabeya ka mwanga bazo yembela ngai. Il faut ko bine la Mobutu. Oyebi très bien que bato o bande ko zwa mingi na école et ozalaki bana mike, ba professeur, ba maître o bande ko mata promotion mingi, o bazalaki makasi na animation politique mo pape. O mona maître moko o antonaka ko yembisa bana na tongo. Élève o ayembaka mingi akoyi ko échouer parce que azali vraiment pionnier de la révolution. Alors, philosophie wana ya Mobutu ya destruction ya mers eye kokomba komona congolais nyonso place avandi
eloko nyonso congolais même moi musique moko ezosenga kobina te congolais omona kaka ye moko luketo ezobina luketo ezobouge donc luketo ya congolais ezobouge euti juste na idéologie politique wana mobutu apesa biso ya destruction wana elongo epa mobutu elongo epa bapolitique eye okota sikoyo na baartiste na biso musicien baartiste musicien bakotisi na bana na biso moko nini kolata il faut okufa nzala me osomba chemise ya Versace o ezokute 1000 euros olala nzala me osomba soulier ya Weston o ezokute 2000 euros il faut otambola oza na place ya okente olati osombi parfum cher ose parfumer obimi na balabala place ya okende eza te me obimi mpo bamona ke yo olati alors eye kokoma sikoyo baculture oyo ya kolancer bato bakombo ya bato même moto azosala mosala malamu te bozokomisa ye béton et pourtant béton oyo na motu na ye ya rien mais bino bozokomisa ye toujours béton alors mutu moko te akozwa exemple même bana oyo bazotanga okoyoka bakoyebisa yo na kotanga pourquoi est-ce que Kabila atanga na kotanga mpona nini est-ce que Félix atanga vous comprenez donc maître oyo professeur donc nalobi dirigeant bazopesa enseignement moko na élève donc population enseignement moko ya mabe ce que lobi toza divisé oui tozali divisé mais eza quand même eloko moko congolais kakate na oyo babengi mouvement sociaux lelo tozomona ya beaucoup de problèmes na Congo parce que toza na culture ya culture de personne culture ya personnalité ba leader na biso bankadra biso baforma biso n'est-ce pas pona ko défendre pays te pona ko défendre intérêt à pays te pona ko défendre bango moko ba leader soki Congo eza na problème ba Rwandais ba koteli Congo Congolais ko telemate mais soki boye ko toucher Etienne Tshisekedi wa Mulumba limité 10e ri ba bloquer camion moko ko lekate ba pine tumbami soki Congo eza na problème ba yibi minerai à Congo Congolais ko telemate mais soki Congolais ayoki ke Gizenga baye ko attaquer ye Congolais ko telema matete nyonso ba pine batumbi pona ko défendre Antoine Gizenga donc ba politique na biso ba dirigeant na biso ba tie biso eloko na motu yango epesi division parce que ngai soki na moni ke non pona ko za la président de la République il faut ko za la quand même minimum même diplôme ya graduat bato Kabila bakoloba te pourquoi bakoloba te parce que Kabila za diplôme de graduat il faut à tout prix Kabila za la wana bato Félix bakoloba te tolingi makambo na te parce que Félix aza na diplôme te parce que soki Félix aza na diplôme même à licence bato IDPS bakondima pona ko za la président il faut za na diplôme ya licence donc comme mutuna bango aza nango te il faut ba défendre ke wana eza argument te alors sikoyo population ekabwani selon ba conviction na yo alors kokabwana wana ezali mabete na mouvement sociaux balobaka toujours ba mouvement sociaux nyonso ezali anarchique anarchique ça veut dire quoi ça veut dire anarchie ya mobulu te na science politique anarchie elingi koloba leader azate mutu na mutu omoni système ya Nations Unies monde ndenge eza boye toza na monde moko anarchique donc c'est-à-dire président ya monde azate même dans les coulisses ba président bazali force bata force mais théoriquement boye président ya monde azate le monde etambolaka d'une façon anarchique mutu na kwena ye na ba mouvement sociaux ozoyoka oyo tangi ba combattant ba résistant diaspora boye ezali ba mouvement sociaux tokoki ko condamner bango te batambola en désordre ndenge wana mais maintenant ba mouvement sociaux wana eya kokufa ndenge nini selon maintenant essence même ya mouvement social wana selon message oyo ezali na kati ya mouvement wana na kati ya Congo problème toza nango eza nini culture oyo tozwa même si bongo na yo ezo permettre yo te posala likambo wana oluki mwa groupe ya bato 3-4 babengi yo preso babengi yo preso oyo babengaka ndeko nanga Fabien notre frère congolais Fabien alobaka toujours Kingolo fort tellement boza makasi Kingolo fort ozali toujours président il faut tikala président siko biloko na ekufaka ndenge nini il faut sikoyo la classe sociale ba mouvement sociaux wana utile bozala na message moko ya malamu bozala na principe moko ya malamu po éliminer biloko mosusu ozomona bato mosusu balobi nga naza diaspora oui eza mabete naza résistant oui eza mabete ozo résister pourquoi babotoli biso mboka fini argument mosusu eza te babotoli biso mboka
Mais il faut qu'on explique, il faut qu'on y ait bakoboto na mboka elingi koloba nini. Alors yo résistant, yo combattant, soki baboto liyo mboka, wapi philosophie na yo po o reconquérir mboka wana. Ezaka kate obima na balabala o finga Kabila dégage, Félix dégage. Non. Ezali po oyeba ke voilà mboka en réalité ndenge ifo ezala. Voilà mboka na biso ndenge bazomema yango. Voilà ndenge biso tolingi ezalela. Bato o bakolanda bino bakoya comprendre que non, mutu oyo groupe oyo bazali na message ya malamu, tomoni ke biso tozosala eloko te, ba se dissoudre bango moko, ba limwe bango moko. Vous comprenez? Donc, kokabwana ezali na bamboka nyonso, mais biso pe kokabwana na biso eye ko s'aggraver avec la mauvaise politique ya ba leader na biso o ba prépara biso juste na ko protéger bango moko ba famille na bango. Tshisekedi est mort, Gizenga est mort. Mais tozomona bato combien o bazo kufa nzala na bamboka na bango na bandako na bango qui se mettent debout pour na ko défendre Félix. Bayebi très bien que Félix n'a pas un niveau capable de diriger un pays. Même une petite entreprise. Mais batouana bazoku fanzala Félix ou jamais. Donc, ezali faute na bangote, ezali ndenge ba leader ou ba leka ba prépara bango. Donc, ces histoires-là, et si la kandenge nini? Et si la ka, au moni, avec la Révolution française, même ba américain, même ba sud-africain, ba komaki na niveau moko ke, peuple ezali bien éduqué. Alors, biso, batutoza mwa moke éduqué, il faut te faire changer makam. Il faut que ça la ndenge, il faut que ça la dure na batouana. Afrique du Sud, ba américain, ba français, erwana, ba bandai ko tumba batu. Osakani bakangi yo batumbi yo. Parce que ozo comprendre te. Batu o, par exemple, bazolo ba Félix Béton, Félix ou jamais. Ezali juste batu, il faut que tcha hors état de nuire. Parce que bazali batu o bazali ko baby sa atmosphère politique na biso même oye na idée amala moko changer mais bango bako tika la wana parce que leader na bango ifo azala wana so que leader na bango azawana te eloko moko ko marché ezate. Voilà donc ndenge na ko yebisa yo na réponse na question na yo kokabwana ezali normal même na kata ba famille batu bazara kokabwana pe bazali omona mwana o na mwana o bayokana te même boza famille moko ezalaka toujours c'est normal. Nakacha lola kuna nzambe na satan ba yokana kiti c'est normal. Donc koyokana te okabwana e bandi banda na lola e pa ya nzambe ye moko okabwana e bandi to yepe na mokili awa kokabwana ezali. Mais maintenant il faut koyeba kokabwana na biso il faut to luka bokabwani mutu na mutu bokabwani na côté na bino mais il faut ko luka toujours ko travailler sur l'intérêt général ya pays ko luka te ko travailler sur l'intérêt ya ba individu eza malamu te. Alors bato oyo baza na conviction que biso tozali pona intérêt général de pays, il faut que ça la tout ko tcha bato wana mususu hors état de nuire. Ngana lo bango toujours je ne blague pas. Moi je dis toujours lelo soki et salami ke nazana poste ya commande moko na Congo na biso, il faut interdire la famille Gizenga de faire la politique même pendant 100 ans. La famille Tshisekedi de faire la politique pendant au moins 100 ans. La famille Kabila de faire la politique pendant au moins 100 ans. Ezali na monde, ezalaka toujours. Lelo batu ya Pol Pot. Batu ya Pol Pot lelo na Vietnam. Bakoki ko sa la politique te. Na Birmanie kuna bakoki ko sa la politique te. Na États-Unis so tali très bien. Famille Kennedy basili sa bango pourquoi? Famille Kennedy basila. Donc, ils ont un bateau moko sur base il y a culture au bakoti na ba congolais, il faut qu'on interdire bango politique. Au moment Tshisekedi, akena politique na ya lokuta premier docteur en droit ngo ya wapi. Akomata phrase moko te. To mona ta écrit moko na yete. Culture wana ekeipe na mwana na ye Félix. Soki Félix alongwe peut-être Christian Tshisekedi pe mutu akoya. Même philosophie. Alors, ezali ba famille oh, il faut qu'on interdire bango politique. C'est normal. Voilà. C'est normal, il faut tout interdire batu epele na mboka na biso basala les choses politiques. Ça c'est vrai. Ezali batu vraiment ba poli mboka na biso, ezali bongo ba élite intellectuelle, ba élite religieuse, ezali bongo ba élite politique, ba élite culturelle. Bango nde vraiment batu babomeli biso mboka pe bango batu baye na kokapana bango batu na kotisi eloko wana na kati na biso pona batu bakabwana na yango pona to continuer mituna na biso na professeur Yombi to kozonga bongo na réalisation ingénieur Steve
lokola ezalaki bongo pe présentation ya studio na biso ya Peuple Ini TV tokopesa bongo maloba moke na ingénieur Steve ameka kolimbola biso mai oyo tosengeli tosala na kati na studio na biso ba service nini ezali na kati na studio na biso epi nini esengeli kosala mpona kozwa contact na studio na biso. Ingénieur Steve na beaucoup c'est vraiment na pisio maloba omeka bongo ko limbola biso mwa muke musala nini tozali ko sala bongo na kati na studio na biso maloba mboka yo ingénieur Steve. Ouais, merci beaucoup sur les bangara, merci pour la parole. Et là juste na ko limbola mwa muke par rapport à ba confinement to sentaki vraiment to perdaki moi ba habitude mo to zai nango ya kokutana il y a aussi des missions, tout. Mais on a réfléchir dans mon qui est viviter sa technologie. Donc, même pendant les confinements, tu as ça quelque chose pour te passer message. Néo moni idée et la kinga et puis il y a moni qui est érotique à la boe libella quoi. Tout ça li système pour permettre tout au bazar partout dans le monde, na quoi union sort. Tout passer temps souci la discussion ensemble. Na yango to présenter pe studio na biso. Les services mogo to chepo na mutunion tout. À part makambo émission, yo les mambo yo zo gérer, mais pour na ba présentateur, ba journaliste partout dans le monde, au koki ko contacter biso ceux qui osa na posa. Tout ça les la yo chaîne YouTube na yo moko et puis au pasaka en direct, même à distance, biso to rozoyo, tozo l'exa émission na yo, nga na contrôler na musika. Nebo mona wana naza na plateau, toza place monte na soule aza epa na ye, nga naza epa na ngai, prof Yombi pe aza kuna na Corée epa na ye. Studio na biso ya Peuple Ini epe sebno ba service ebele. Toza wana pona ba reportage na bino, ba conférence, ba mariage, ce boli qualité vraiment. Pour contacter biso tokoyo kana to expliquer bino bobanga teza vraiment pour la communauté to sola bien mambo banga kutuna no pona ba monta ba mbongo egoya sima to bobenga biso to accompagner projet na bino pour ba musicien aussi to pesa ba assistance bande ko na biso ba musicien o balingi ba bimsa ba œuvre na bango to promouvoir en na réseaux sociaux. Et puis oh non nous basons na album te bali basa album ba kota studio ba contacter biso to cha studio wana na to accompagner bino na ba arrangement makamnyo sto ba fête na bino bo contacter biso to za ba partenaire o ba na ba salle de fête ya kitoko to zali na ba DJ professionnel ba cameraman professionnel do bo contacter biso to relaxa bino bouquet nyonso okopona oyo lingi ne loko lingi ko sala. Donc à part wana vraiment on est dispo biso moko to ça des missions message msusu ba pasteur oyo ba pasteur o ba moni ki ba ote ya malamu o bozote ya vraiment bona pour saboter la population parce que biso awa to bando filtrer ezate ke to bando no ba polo beoza pasteur to zui biso awa ezali to travailler na batu o to za esprit moko o to mona intérêt eza ya population. Donc, on a pour ça, la chaîne, na yo, passer message na yo, pour contacter biso, pour aider yo. Na mukuse yo, na kogaya koloba, yango wana, tozo zela wa contact na bino, boza desute, boza qualité vraiment, ya osakanate, boza vraiment qualité. À tout moment, prof Yombi to bandozo yepe, ou ezaki essaye technique, to rebongisa quand même, botin devso ba mail, ndenge émission so passé, si ça va ou ça va pas. Mais ça l'effort vraiment de bonne qualité par rapport à la remarque Nabino. Merci. Merci mingi ingénieur Steve Yende mutazali ko kamba biso bongo na kati na réalisation. Tozali ki bongo na invité na biso professeur Yombi en direct qui a Corée du Sud. Na lomba mouvement ingénieur Steve poto silisa bongo na professeur Yombi puisque télévision ezali bongo ngonga. Balancer biso masala ni surtout tozali ko sala na kati na studio na biso
na mokuse vraiment po tozonga toya tosilisa na professeur Yombi tokabwana mpe na ye pamba te azali mpe na makambo oyo ya ye mosusu ya kosala soki studio ezali pre kuna balasi biso elema nyonso tu oyo tozali nango na lombango. Peuple Uni TV masolo ya sika. Peuple Uni TV en marche. Un peuple uni est une force invincible contre toute adversité extérieure. Par contre, s'il est divisé, il devient une proie facile pour moindre des hostilités. Mituna ya Diaspora. Émission réalisée par l'ingénieur Steve. Tokoyambela bino ba analyste, ba médecin, ba avocat, ba politicien, ba artiste, pe bandeko nyonso oyo bazali na ba information ya kopesa avec duplex vidéo ya qualité. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. L'humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité. Mituna ya Diaspora. Notre studio met à votre disposition les services audiovisuels de qualité. Pour notre mariage Nabino, anniversaire, clip vidéo, conférence, kit de prière, photo professionnelle, les cours de musique, les cours de la guitare, de piano, la prise de son assistée par ordinateur et les montages vidéo, les effets spéciaux. Peuple Uni TV, solution ya Diaspora. Mituna ya Diaspora. Va inviter tokozwa partout dans le monde entier. Place aux ali na posa oleka na Peuple Uni TV. Aux ali na information ya kopesa, contactez Peuple Uni TV. Peuple Uni TV, pas question de se déplacer. Vous avez besoin d'une chaîne YouTube professionnelle, contactez Peuple Uni TV. Nous offrons un studio d'enregistrement professionnel de qualité supérieure avec des musiciens professionnels pour vos arrangements, vos albums, vos projets. Peuple Uni TV, number one. Peuple Uni TV avec ses partenaires. Location des salles de fête, service traiteur de qualité. Habillement peut coutir et Simba Mibongo na maison Jolaz Mode. Peuple Uni TV, solution ya Diaspora. Peuple Uni TV, unité de la nation. Chene monene, voya bana mboka. Eye kosangisa kasi eye kokabola te. Olanda yango na bokebi nyonso. Na bomoko elongo na nzambe elongo ezali. Elonga ezali na nzambe ndenge kaka tozoloba na chaîne na biso Peuple Uni TV ezali bongo peuple ya bana mboka nyonso tu eye mpona kosangisa bakongolais nyonso tu bisika tozwami na mokili oyo nungu ezali kati na biso bokabona ezali bongo kati na biso mais Mobutu atika biso lisanga. D'ailleurs, si vous vous rappelez, Mangwele oyo Mobutu abeta biso oyo lelo tokitaka na moto ke sokoza na moto za yerwate oza congolais te. Wana nde ezalaki pena virus oyo Mobutu abeta biso antidote nango akenda na yango. Peuple congolais aza lokola mercure. Mercure soko bamiongo na mabele epanzani ba particules belé. Mais soko bandika ko pusa ngo. Omona ka ezongi na musubisanga ndenge peuple congolais azali uluba mukongo mongala muswahili toza biso nyonso ku ba congolais tozala bomoko na kati na ba famille na biso na kati na ba mabota na biso nyonso bisika tozali ekolo moko ekotana ekolo moko ekotana na kati na biso eza te kino ekolo moko boye ezali te na yango vraiment na bokuse mpona tokende to sukisa bongo émission na biso na professeur Yombi balobi télévision ezali bongo ngonga bani na bokuse professeur Yombi tokozongela yo sikoyo boye na maima surtout olobi tolandi yo sikoyo na yango tozali kosenga na yo penza likanisi nini sikoyo ozali kopesa to makanisi nini penda oyo biso nyonso tu tozala na yango mpona tozonga ndenge tozalaki lisanga vraiment moko nini esengeli sikoyo tosala maloba mboka yo professeur. Oui, merci. Je pense que pour Kosangana, bien que Kosangana et Kozala à 100%, je pense qu'il faut tout meka se dépasser. N'a pas intérêt personnel nabiso, n'a pas intérêt tribal,
na ba intérêt ethnique na biso, donc ba intérêt partisan. Il faut se dépasser de ça pour na koyeba ke soki ndako ya riche bazolia eke na mopanzi bandako mosusu balocataire mosusu bazolia te baza na nzala, riche wana kozala na kimia te, akozala toujours déranger parce que ye ale malamu balali, mais bana ba voisin balete baza na nzala bakodéranger butu mobimba, makelele wana ekokotela riche pongi ekokatana. Donc pourquoi ne pas biso nyonso tolia elongo, c'est-à-dire que congolais nyonso se retrouver et eloko tozali kofaire nango face siko ezali juste le fanatisme aveugle ou ezali na fondement moko te, juste parce que mutu wana azali mutu atribu na yo, juste parce que mutu wana azali camarade na yo, juste parce que mutu wana a engagé yo. Moi je reconnais encore que naza na bandeko même si baza biologique te, bandeko ya village na ngai bazali na entourage ya Félix. Et à tout moment, basengaka ngai nakende korejoindre bango, nakoki korejoindre bango te. Parce que soki na rejoindre bango, ngai nakolia, bana na ngai bakolia. Et puis, Congolais oyo azali na Bolobo, Congolais oyo azali na Basankusu, Congolais oyo azali na Kabeya Kamwanga, akolia. Alors, nakoki kokende kosala coalition na bato oyo bazali batricheur te, et loko ezoboma biso c'est le respect ya mibeko, respect ya ba parole donnée, respect ya droit de l'homme. Alors soki droit de l'homme ezali respecté, makambo nyonso tozo vivre koleka te, parce que oyeba très bien soki na yibi, c'est-à-dire que na yibi mbongo ba congolais, yo moko mutu moko oya kozwa 370 millions de dollars, il faut ozala vraiment le Lucifer en personne pour osala acte ndengona, mais tozomona yango bato bazozwa ye moko 15 millions. Bato bana na bango o baza na moins de 5 ans bazo sakana na ba millions de dollars na kati ya ndako na pavement ekomi lokola ba jouer. Alors est-ce que bana ya Kivu bazo sakana na ba dollars ndenge wana? Kamere Kabila na côté ya Kamere, est-ce que Kamere bana Kivu bazo telema bazo tumba ba pine po bakangi Kamere? Est-ce que ba millions baleki ya Kamere ba yibi ba millions Kamere yibi ba millions Amida azui? Combien batindi na Kivu? Zéro. Pona bato ya Kabeya Kamwanga ba mbongo nyonso oyo Félix azozwa na bato na ye, combien batindi na Kabeya Kamwanga? Zéro. Bana Kabeya Kamwanga bazozanga loso, bazozanga masangu po balia, mais Félix na bato na ye, groupe na ye auta na bango na Europe na Amérique, bango nyonso baza kolia. Donc toyeba ko réfléchir, tozala quand même rationnel pour réfléchir pourquoi tozali ko défendre motu oyo. Soki azali na raison, oui, to ko défendre ye, mais nous voyons noir sur blanc que batu bazo diriger biso baza a raison ko diriger bisoti. Pourquoi to continuer ko soutenir bango? Eloko suka izali que oui. Prof Yombi, oui, nazana ndeko moko awa pe papi gene namoni ya koti alingi atuna mwa motuna. Normalement excusez ngande na kati yo, mais awa privilège pe zali pona bato bazali ko benga ndeko papi na omono déjà tourner téléphone na position horizontale ndengo chango tout droit bongo yango te, donc balusa yango ya kolala balusa téléphone ndeko papi balusa téléphone et roté. Allô? Allô? Bon, le temps de Kopapi à Bongisa, Papa Yombi, continuez continuez comme ça, tout rejoignez. Merci. Non, peut-être il faut rejoindre même téléphone Zabongo parce que j'ai conclu déjà. Okay. Parce que Azo répondre na fixé, ok. Comme ça. Ok. Ok, ça ne dérange pas. Donc, je disais que Bokabwani est toujours et continue toujours. Soki tozali na ba approche sentimentale. Approche sentimentale yango ezoboma mboka na biso. Ndenge nazali awa soki ndeko a BBC, soki ndeko azali dans le mauvais, je pense que na côté les mélaye pour na yebiso azali dans le mauvais. Merci beaucoup. Ok, monsieur ndeko papi, allô, ozokanga? Ouais, très bien, Nazol, on a bien. Papi gene tolo bela vie. Namoni yo prof Yombi wana bon na tiki yo bino bosa msa na bino. Merci beaucoup Steve Malungwe et merci na Soule Bangala. Merci aussi na prof Yombi na possibilité de jambote
ngai ndeko na bino Papi Gain Tolobe la vie. Prof Yombi, je crois, une fois na komelaki yo pe pona na baki fallait pe tozwayo. Ça tombe bien ndenge tokutani boye ngai ndeko na yo Papi Gain oyo ya Tolobe la vie. Ndenge bato ba mesana komikumisa balobaka les patrons ya site Tolobe la vie. Soki faut toloba po bato mosusu bakoki koyeba. Et cofondateur ya Bokoto TV. Na sepeli mingi na initiative oyo moni boye sali bien ozo la kisa professionnalisme komona tovandi boye Prof Yombi na Corée biso na France ngana na ndako na bimiko na fenêtre donc plaisir et sali makasi komona na boye toza pe ko inviter tout le monde déjà à l'occasion pour na ceux qui ont besoin d'émission moko ko hésiter te contacter biso to ando ça l'émission siko boye ozo la kisa ndé vraiment que bato bazo travailler. Prof Yombi nga za na mo mutu na moko vite fait na bike na koti na retard mais naza mutu na moko eza très important. Lelo toza ko bunda toza ko loba parce que soko kena to lobe la vie lelo mona vidéo no moko da chaki lobi je crois comme déjà ba 17 000 vues. Donc toza ko bunda toza la musa peuple. Mais mutu na ngeza ka moko. Est-ce que peuple congolais a cause à l'issue espoir parce que ce talibé au monde on dirait espoir est appelé sauter malgré makambo nyonso tozomona parce que tout le monde est trop. Alors est-ce que peuple congolais pensa lobby to ko zoliso espoir que to récupérer pensa mboka na biso na ba très to ça na ba pembeli. Merci beaucoup. Réponse est pas na Prof Yombi. Oui. Merci beaucoup, mon frère. Tout d'abord que je suis désolé, peut-être si on a répondu qu'il y a une demande na yote, na zwaka par jour, ba demande est belé. Souvent, nazali motu, naza ordinateur, je peux oublier qu'il m'a demandé quoi. Et ce qui est peut-être surtout ici, ce que tu dis, moi message en guise de rappel, il y a un message na yo. Je vais répondre. Naza simpliste. Hein? Les gens qui me connaissent, bayebi très bien. Je reçois tout le monde, je parle avec tout le monde. Nakuta nakana mutonyo so soki asengi ngai. Alors ça c'est la marque de Yangai Nazalaka Bongo. Alors pour la question na yo ya koyeba soki espoir ezali avec ba traite tozala bango. Mon cher ami, espoir ezali parce que le Congo continue toujours de vivre. Tozobota, balanabiso bazobota et tokotika toujours bateau. Mais à une seule condition que espoir ekoyi kozala soki biso o tozali sikoyo tosali nzela malamu pona bana na biso bazali koya. Mon frère ezali mensonge soko moni un leader ayebisa yo. Faites-moi confiance, nga soye na zui pouvoir lobby bientôt loba en 2023 na kobongisa Congo yo comme a développé ezali mensonge. Batu o babanda kala ils ont détruit le Congo à tel point que Congo pour ezala même un pays émergent, ça demande du temps. Alors, temps wana ezali sikoyo. Sikoyo biso soye to lobby to telema to tia ba garde-fou. To tia ba béton, to tia ba cadre moka malamu pour que bana na biso baya ko continuer. Donc biso to tia na ndako tozotonga to tia ba béton et ba béton wana bana biso siko ba roya ko tia ba mur na ba brique ya mike mike. Mais soki biso to tia ba béton te ezali très difficile pour que bana na biso baya parce que ba roya ba ko luka d'abord ba tia ba béton wana. Or biso to tia ba béton wana te. Et ezali pasi parce que oui tozali na ba traître. Ba traître wana mingi bazali nakolo bazali partout. Le professeur d'université na Congo bazali ba traître. Ba politicien bazali ba traître. Ba pasteur, ba religieux nyonso bazali ba traître. Biso moko pe population tozali ba traître. Donc il faut d'abord to lutter pour que to soto laver biso moko pona bana na biso pona ba génération oegoya. Conseil na koyi ko pesa la bande ko na biso lelo soki to ko la confiance to longa na confiance na ba politicien. Otozo benga ba politicien bazali ba politicien penza na sens propreté. Ezali juste ba demander ya kokoma ba riche.
Donc ezali bazosala po ba rejoindre groupe ya ba camarades na bango po ba koma ba riche. Alors il faut to boya tala par exemple 37 ans il y a lutte ya IDPS qui pouvait croire que aujourd'hui IDPS a oya na politique moko ya comparatisme, c'est-à-dire biso to yeba ki IDPS alobi Mobutu azosala mabe soki tozui pouvoir to ko changer, Kabila azosala mabe soki tozui pouvoir to ko changer, IDPS ba na pouvoir pas même un mois. IDPS pa bandi ko yiba soki olobi IDPS ba oyebisa yo Mobutu ayibaki te, Kabila pe ayibaki. Ah, mais bino boyaki na politique ya ko comparer te. Bino bolobayi ke Kabila Mobutu bazosala mabe, biso soki tozui pouvoir to ko changer. Wapi changement ngo? Bango kutu baye na ko yiba moko ya pression moko na ndenga osakana te. Donc ça nous prouve à suffisance que ezali biso peuple congolais batozali ba idiot ya ko sala confiance toujours na ba politiciens o bazo kosa biso soki bazui pouvoir eza ba famille na bango ezali ba proche na bango. Donc confiance to ko retirer confiance na Congo te parce que Congo azobota toujours bana, Congo mabele na biso eza toujours, Congo bazamba mai ba minéraux na biso eza toujours, bato to ko boya siko ezali ba politicien, moto so ayena étiquette ya politicien il faut ko boya ye bazali ba miyibi bazoya pona ko rejoindre groupe ya ba politicien musu ba riche mususu baza groupe ba tebele premier groupe bakoti Kabila ye na bango ba s'enrichir. Kabila apesi passe na bato ya IDPS bato ya Félix bato ya Tshisekedi bazo yiba siko to kopesa source na groupe ni ya ba politicien po ba yiba biso. Mais non, il faut qu'on lamuka. Voilà mon cher ami, réponse à la question. En tout cas, merci beaucoup prof pour la réponse. Merci. Nazong Sope Maloba sur le Bangala. Merci. Merci à tout le papier Gane et tout le la vie. Vous allez bien mon monene, Batu Balandio, Bayoki, Motuna Nayo, na et un professeur Yombi Apesi. La yango tozali bongo kokoma bongo na suka ya émission na biso pambate balobi bongo télévision ezali bongo ngonga tokomi bongo vraiment na suka ya émission na biso oyo ezalaki bongo maloba ya professeur Yombe yango nde mutu esilisi émission na biso. Nous remercions l'équipe technique qui nous a tenu compagnie, ingénieur Steve Malungwe. On ne va pas oublier, tout le monde s'en a pété, on est connu surtout, ma famille, surtout, ma famille, pour les événements pour le coronavirus. En tout cas, nous sommes en cœur avec vous. En tout cas, nos sincères condoléances vraiment à toutes les familles congolaises qui ont perdu de l'air. Donc vraiment, nous sommes en cœur. D'ailleurs, tu es dédié à l'émission où il y a professeur Yombi, la famille Nyon surtout, où va perdre, où il y a Bango, la famille Nyon surtout, coordonner la mission Zali, voilà, pour s'abonner massivement et puis partager massivement. Numéro de contact de la mission Zali Bongo 00758 68 0037. Adresse mail de la mission Zali Bongo peupleinitivi2019@gmail.com. Comme d'habitude toujours. Nous sommes là, en tout cas vous ne serez pas d'ici et une fois de plus encore, je remercie l'équipe technique et sans oublier aussi la bande réunie surtout au Bazali Kopesa, la sango ya solo ya malamu ya kitoko lokola ba Kerwin Maizo na émission analyse Fabien Kouswanika actualité expliquée na Kinshasa kuna tozabongo na Peter Chani. Tozabongo na Sango Israël, beau solo na politique. Bosani pété, c'est les îles mec d'ici, toujours en avant. Nous allons bongo kobenga, bande koni surtout tozong la liboke, tous à la nenge, tous à la ka, na yangonde tokotombola Congo et kende liboso. Maloba wanande yango et silisaki émission na biso. Je vous aime tous et je vous souhaite bonne soirée à toutes et à tous. Peuple Uni TV Masolo Yassika, Peuple Uni TV en marche. Un peuple uni est une force invincible contre toute adversité extérieure. Par contre, s'il est divisé, il devient une proie facile pour moindre des hostilités. Mituna ya Diaspora. Émission réalisée par l'ingénieur Steve. Tokoyambela bino ba analyste, ba médecin, ba avocat, ba politicien, ba artiste. Pe bandeko nyonso oyo bazali na ba information ya kopesa avec duplex vidéo ya qualité. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. L'humanité devra mettre un terme à la guerre ou la guerre mettra un terme à l'humanité.
Mituna ya Diaspora. Notre studio met à votre disposition les services audiovisuels de qualité. Pour notre mariage Nabino, anniversaire, clip vidéo, conférence, kit de prière, photo professionnelle, les cours de musique, les cours de la guitare, de piano, la prise de son assistée par ordinateur et les montages vidéo, les effets spéciaux. Peuple Uni TV, solution ya Diaspora. Mituna ya Diaspora. Va inviter Tokozwa partout dans le monde entier. Place aux Ali na posa oleka na Peuple Uni TV. Aux Ali na information ya kopesa, contactez Peuple Uni TV. Peuple Uni TV, pas question de se déplacer. Vous avez besoin d'une chaîne YouTube professionnelle, contactez Peuple Uni TV. Nous offrons un studio d'enregistrement professionnel de qualité supérieure avec des musiciens professionnels pour vos arrangements, vos albums, vos projets. Peuple Uni TV, number one. Peuple Uni TV avec ses partenaires. Location des salles de fête, service traiteur de qualité. Habillement peut couture et Simba Mibongo na maison Jolaz Mode. Peuple Uni TV, solution ya Diaspora. Peuple Uni TV, unité de la nation. Chaîne monene, voya bana mboka. Eye kosangisa kasi eye kokabola te. Olanda yango na bokebi nyonso. Na bomoko elongo na nzambe elonge ezali. Peuple Uni TV, unité de la nation. Chaîne monene, voya bana mboka. Eye kosangisa kasi eye kokabola te. Olanda yango na bokebi nyonso. Na bomoko elongo na nzambe elonge ezali. Bana Congo, bana Zaïre démocratique, Yorubaki bien que non, Masolo ici est banni, Masolo yango est banni. Peuple Uni TV ne makambo. Tous s'abonner, bon s'abonner massivement et puis bon partager yango. Pas matin zali bongo chaîne oyo ezali ko pesa bongo accès na tous les Congolais, na tous les Zaïrois à s'exprimer. To pesa na ba idée, comment to koyi kozonga na lisanga po, to bandi ko panzana, to bandi ko kabwana, to bandi ko yinana. O eza chaîne oyo pesa occasion na mudini surtout. Ezangai bongo un des serviteurs ne bino sous les bangala. Réalisation eza bongo assuré na ingénieur Steve Malongweni, l'homme à part, l'homme a tout fait incomparable. Mokonza Google, wa simbi bongo masolo pena makambango yango. Peuple Uni TV, l'unité nationale. Awande masolo bisika to sangala biso ni surtout. Toute tendance confondue. Boya to pesa na ba idée, boya to pesa na ba conseil, to zonga lisanga pena ndenge to salaki. Peuple Uni ne masolo. Peuple Uni TV, unité nationale. Peuple Uni TV, unité nationale. Peuple Uni TV, l'unité nationale. Nayango nazali kosenga na peuple congolais diaspora ne soki bisiko zali partout dans le monde. Bo s'abonner et belé to partager yango ezali chaîne live to bana ko benga appel ya live bani le mutu soki pesa sujet na yo ezali toza bon idée ezali ga reno tout ça la bon lisanga moko ndenge tozalaki totika makamwana ongai boye biso nyo soki tozonga ndenge tozalaka liboke moko na yango to bana traiter ba sujet nyo surtout toute tendance confondue ozala passer ozala nani bino tout boya bopesa ba sujet na bino to sangisa idée pour tozonga ndenge tozalaka pena lisanga na yango nazo sanga na bino bosa bonne pena bosa bonne massivement et puis bo partager yango ndenge esengeli. Peuple Uni TV, unité nationale. Peuple Uni TV, unité nationale. Peuple Uni TV, l'unité nationale. Peuple Uni TV, l'unité de la nation. Chaîne monene, hoya bana mboka. Eye kosangisa kasi eye kokabola te. Olanda yango na bokebi nyonso. Na bomoko elongo na nzambe elonge ezali.